babebisi deja mémoire ya bana nzambe na nzira ya bateme. Mpe ntango bazosala bateme alike yo okoyeba nzambe na yo te, okozala na vi ya setete te, okozala na vi kaka ya masumu. Atako bazoteya yo, atako ozosala nini, okoyebaka ye mokolo moko te. Na monoko ne kozala kaka grâce ezali. Quelqu'un na mitema na bango ke grâce ezali. Yesu Kristo akufela biso na libusu. Afutaki masumu nyonso. Soki nasali na kosenga bolibisi. Amen. Omoni pasi na biso. Yango ozomona bana nzambe bazoyeba nzambe na bango te. Eloko mosusu basukaka wana te. Batali badon nzambe ati na kati na yo. Bazwi yango nyonso batiki yo bonyama. Yango komona bana nzambe ebele balotaka bayebaka sanse ya nyoto na bango te. Basusu mpe balotaka mpe na bango te. Okotuna mwana nzambe olotaka ona motaka loloti. Mpona nini bayebi ke soki oloti okoyeba bango okomona bango. Eloko ya liboso balongolaka do ya vision, do ya bandoto, bavision babloke nyonso mpo omona bango te, omona bango ka bazali danger. Parce que soki nzambe afungoli yo miso na eloko ezokita ezali nzambe te, okomona directement. Yango omonaka bana nzambe mosusu ntango ake place oyo azali réellement mwana nzambe, ntango akoti l'église avandi kaka boye akoumela te abimi. Abi awa esprit na ngai ekosinga te. Nakoti l'église me nazosati lokola naza l'église te. Me balingaka eloko wana te. Yango komona bana nzambe wana, yango ntango nyonso omonaka soki amoni loboko na nzambe akimaka mbangu kaka kuna. Pourquoi? Parce qu'akoma déjà prisonnier. Omoni place yango makambo yango ekuti. Akozonga mbangu kaka kuna parce que yebaka ngai kuna. Mpe soki basali bateme yebaka d'esprit na bino bo nyonso bozwi bateme na église oyo aza ya satana, bakozwa yango batie yango na bouteille. Evandaka na église baama na bana Yesu Kristo. Ntango batie na bouteille ekozala difficile mpo moto wana mwazala na grâce po abima na église wana. Atako balobi ke pasteur ekobise, atako balobi ke pasteur aza mabe, atako balobi ke pasteur aza mystike, atako balobi ke azali nani, akoloba bie biso nyonso nani asalaka masumu te. Ozokoseleka lokola mama moko pasteur na mboka na biso kuno. Mama wana abengi ngai alobi pasteur nazolota bandoto naza na zemi esengeli kala mingi te na kokufa. Ngai bali kokufa mpo na nini? Nazolota bandoto ya kokufa nini? O biso na pasteur vraiment tosala kokufa. Alleluya. Nayebisi ete no esengeli na yo kosenga pasteur molindi, mwasi ya pasteur molindisi mpo ezali mabe. Ntango yake epa na pasteur asengi mwasi na pasteur molindisi, mwasi ya pasteur abi nayebi mobali na ngai. Nayebi mobali na ngai. Mobali na ngai mpenza ekakokosela makambo te. Nayebi ye azali mosatu. Me mama nayebisi ngai pasteur tokwesala naza mobali na ngai. Me nayebi mobali wana parce que nayebisaka ye 5 ans passé. Ngabi yo keba batie esprit okotia moto mbelini okose retrouver na prison. Alléluia. Mais nayebaki te ekosalema ndenge. Siko pasteur ntango sikoyo basali priere mpona koyeba ke ndenge nini moto azali. To basali priere ya délivrance bango mibale ke no il faut senga bolimbisi tosala priere ya délivrance. Basali priere ya délivrance basali 2 semaines après bakoiso mosusu.
Bazongeli prière. 3 jours à 7. Basali prière. Bakoi 100 minutes. Alléluia. C'est pourquoi, parce que quand yozi baptême, na bato wana, même yoza na yango, balongoli yango, c'est la pêche yo, les kobo. Alléluia. Parce que bayebi ke, na kobo wana, ozo sale na bango. Mais sikoyo, baptême ya malamu. Baptême ya malamu, ezali baptême oyo, pasteur, évangéliste, apôtre, prophète, azali, mosali ya Nzambe. Azali, moponami ya Nzambe. Na baptême wana, lokola ndoki mona bana. Pasteur, oyebi ke, bino, ntango kosala na baptême, oyebi ke Nzambe na bino akitisaka banzelu bazwi contrôle. Donc basali cercle place où ozosala baptême, basali cercle et puis likolo efungwami bazoveille na mai. Alléluia. Donc place wana nyonso ekomi moto, place wana nyonso ekoti na gloire. Donc, bazozila jusqu'à ce que vous aussi se battez. Alléluia. Alléluia. Parce que oyo azali mosali na Nzambe, oyo Nzambe aponi, ntango azokende na bateme, Nzambe akozwa contrôle na place wana. Alléluia. Mpe molimo mosantu ekokita, mpe mwana Nzambe akozala transformé. Alléluia. Alléluia. Esengeli na bateme yo na ngai, osenga Nzambe na yo, otatalisa yo. Est-ce que baptême yo osalaki yango? Osalaki yango na mosali réellement ya Nzambe, ou bien osalaki yango na moto oyo azalaki ya Jean Satan? Parce que liloba na Nzambe elobi na Jean 3, verset 5. Jean 3, verset 5. Je lis la parole du Seigneur. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Profiter de l'ignorance na biso, amemi baza na une église pour bloquer les vies éternelles. Alléluia. Alléluia. Yango soma bana Nzambe ebele oyo bazwa baptême na baza ya Satana ezali ya moza na grâce parce que sort na yo ezali déjà scellé. Parce que osali alliance involontairement et consciemment. Bazwi contrôle na yo, na âme na yo, à moins kozala na grâce exceptionnelle. Alléluia. À moins kozala na grâce exceptionnelle. Basuka kabana ke, batiaka esprit ya tetikos. Donc bati libanga na motema. Bati libanga na mutu. Que ata batema loba na Nzambe. Ata kwa lilia kufa. Ata kwa biki. Azonga toujours na masumu. Ayeba Nzambe na bango terre. C'est terrible. Comment on a compris que le mouton est vraiment Nzambe asaleli. Mais atiki Nzambe. Azongi na masanga. Azongi na makaya. Azongi na makamwe mabe. Ce n'est pas possible. Auti kubika Nzambe. Mais asaleli. Mais atiki Nzambe na pona nini. Sort na ye ezali déjà scellé. Na nzela bate. Alléluia. Alléluia. Esengeli na biso
kosunga bandeko na biso bipai nyonso bazali na l'église na biso moko komituna eske Nzambe aponi ye mpo abatize ngai. Parce que Nzambe apreparaki Jean Baptiste mpo abatize Jésus-Christ. Alléluia. 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 Apreparaki ye mpe moko alobi ngai nazali pamba moye akoya akosala oyo kolekana. Mais nous avons préparé les nzira. Mais yo na ngai bapasteur ebele baboma déjà nzira na biso na babate. Alléluia. Donc na comprendre sikoyo ndenge nini unazali na école catholique tosali makambo nyonso tosali malongi nyonso mais mon Seigneur esengeli abatisa biso. Mais ngai na ya baptême va baptiser tout déjà. Bana baptême ba lu de communion. Ngai na ye baptême aussi. Alléluia. Ngai ko kaka ba ignorer pe bubu. Kama biso yo kolia bongo baptême si baninga noyo basala na bango bazolia komi yonde koya siko. Alléluia. Na comprendre sikoyo Nzambe abakabisaka kakolo balingaki ngai na kota na alliance wana esikaki ezala mobulu mpo na ngai parce que balinga mona etwale eza na kati na ngai ekomi lisusu mapindondo. Alléluia. Mais esengeli lokola Nzambe azoyebisa biso esengeli mpe biso tokebisa bandeko na biso mpe biso moko totuna Nzambe eske batemo ngai nasalaki ezalaki solo na mosali na Nzambe obi azali ya satana mpo na mission kaka koganye baame ndenge bango bapaster biso ozoutilize bamoyen nyonso tout lokola mosusu oyo alemwaki alobi na ngai balokufa kaka yo ndenge nini orevele makambo soki ya makambo il fallait kaka na poison anokufa na yo sokokufa kana yo mbele makambo ya bapumbelo mbele tosingaki bato deja ye na biso pepele il fallait kufa yo. Biso bana Nzambe bazoprofite na ignorance na biso. Bana Nzambe ebele bakomona masiya te ezali mpo na volonté na bango te me bisika toniaka bisika tozwa bateme tozwa yango na bato ya malamu te. Nini esalimaka na l'église wana c'est-à-dire soki paster wana soki na église wana ye azali moto oyo adoraka serpent molimo ya serpent kolata nzoto na yo. Alléluia. Basi soki azali moto oyo ya monde astral démon ya monde astral abuzwa contrôle na bino. Alléluia. Alléluia. Yango lelo Nzambe Abraham Isaka Jacob ayebisi biso tozosenga mawa na ye e tozosenga ye papa na biso arevele biso ke papa na lola lelo lobelanga. Alléluia. Lobelanga soki place oyo nga nasala bateme na nga soki azali mosali na yo soki azali mosali na yo te esengeli na nga kozwa bateme mpona koanile pacte wana. Alléluia. Sikoyo tozosenga Nzambe Abraham Isaka Jacob ke baoyo nyonso wana bafaux paster wana bafaux évangéliste baapôtre wana oyo basakanaki na vie na biso bazwi biso bake kotia biso na alliance ya bateme sake biso toyeba tozoyebisa Nzambe na biso lelo avangile. Alléluia. Alléluia. Tozoyebisa Nzambe na biso bipai nyonso biso tozwa bateme oyo bazali baja ya satana tika lelo babanda kozwa fimbo na bango 24/24. Alléluia. Babanda kozwa fimbo mpe Nzambe Abraham Isaka Jacob akota na l'église na bango kodétruire nyonso bazoutilize soki nyoka soki sirene soki eloko nini mpe soki solo bazali ya Nzambe te moto ebanda kopela na l'église wana 24/24 mpe kolibere bana ekosambela na kombo na Jésus.
Hakura Badirikasa, Hakura Badirikasa, Hakura Bashikirabase, Ekura Bashikirabase, Hakura Bashikirabase, Ekura Bashikirabase, Hakura Bashikirabase, Hakura Badirikase, Hakura Bashikirabase, Hakura Badirikasa, Hakura Bashikirabase, Hakura Badirikasa, Hakura Bashikirabase, Ekura Bashikirabase, Hakura Bashikirabase, Ekura Badirikasa, Hakura Bashikirabase, Ekura Badirikasa, Hakura Bashikirabase, Hakura Badirikasa, Hakura Bashikirabase, Hakura Bashikirabase, Hakura Badirikasa, Ekura Bashikirabase, Hakura Badirikasa, Ekabandarakasi, Hakura Badirikasa, Ekura Bashikirabase, Hakura Badirikasa, Ekura Bashikirabase. Você na janela é aquele que me examina na minha pai não sou da terra disso. Só que mandar que na jassa aquele na igreja na bama na dos montes satânicos na visita do batismo sou da preso morto na aquele vamos eu bater o liberar isso na minha pai isso de morto na aquele da casa na isso como uma marca na semana vacina o sangue da boca de Jesus Cristo agora mandar casa por bater agora vai chegar a bater agora mandar que se colocasse agora vai chegar a bater agora mandar que se colocasse agora vai chegar a bater agora mandar que se colocasse agora vai chegar a bater agora vai chegar a bater agora mandar que se colocasse agora vai chegar a bater agora mandar que se colocasse agora mandar que se colocasse agora vai chegar a bater agora vai chegar a bater agora vai chegar a bater agora mandar que se colocasse agora vai chegar a bater agora mandar que se colocasse agora vai chegar a bater agora mandar que se colocasse agora vai chegar a bater agora mandar que se colocasse agora vai chegar a bater agora mandar que se colocasse agora vai chegar a bater agora mandar que se colocasse agora vai chegar a bater agora mandar que se colocasse agora vai chegar a bater agora vai chegar a bater agora vai chegar a bater. Demain.